voilà siko bitumba o etikali ya makasi ezata encore ezoya tozotia ngo na mort cinquantenaire et siko tozobanda nde bitumba mpona enterrement ya makasi susu koleka donc bolemba biso te bakonzi na biso ya mboka boloba liloba moko mpona biso boloba vraiment liloba moko mpona biso esala biso malamu ya jano binanu merci beaucoup mais kolemba biso te mpo tokoya lisusu. Merci d'abonner à Florana de Orcas TV. Rose Ocho Pinde quand elle s'est amenée à allô? Non. Là, les tenga mo comme cela. Comme ça, tonalité. Oh non, na tika naturel. Pas chanter, na force à tes ça donne. Aye na mupepi na ye, aye na makambo na ye. Amatili bango. Paseli na bakoyo sikufi. Concept Touch TV. Eza eloko ya Nzambe soko itelemi muta kukoisa ngo azali te. Tolobaki soki bandai ko dépendre na biso moko na bolingo oyo toza nango en terme de biso ntango kaka toyoki akofi lobi mais faute de moyen ndenge ezalaka kaka ke ndeko oyo atie ndenge biso toorganisaka makambo na biso tomonaki ke ekoyelaki biso na bandeko oyo bamonaki keno bango mpe bayembalela na biso en tout cas merci là na micro na bino nazoporte kopesa merci na bandeko nyonso oyo batie loboko na bango na kitunga mpona tosunga nzoto ya ndeko na bio melodi eya na bosenga ya famille ndenge famille basenga biso bosunga biso nzoto ya ndeko eya ekoma awa mpo tozala na esika to bandeko notalela ye tolaka public oyo nyonso ezotala biso ke tokosala makasi tokoningisa bapoche et effectivement toningisi bapoche et toprofite mpe kopesa merci lisusu na gouverneur na ambassadeur na biso oyo azalaka na Brazzaville ambassadeur na biso Christophe Muzungu papa loboko na motema biso nyonso tolobi merci infiniment na consigne na biso azalaka na Point Noir. Merci vraiment na loboko na motema parce que tant on te exposaki problème tant on yebisaki bino malgré bandeko bakoki koloba tant mosusu likanisi mosusu ekoki kobima mais bolobi tosi topesaki parole na biso tokosala tokosunga bino tokosangana na bino na biso nzoto eya merci encore voilà lelo voilà. Par rapport à ndenge bosengaki quand même déjà mambango ete bebaki bato na solo ka balukaki babebisa na mitema ko bakonzi batiaki mpona kosunga ntango bosalaki baémission soki okoki explike biso mwa moke bozongaki su na kati ya mitema na bango ndenge nini tozongaki na parole koyebisa bango koleka koexplike bango problème parce que bango mpe bayebaki vraiment motu ya problème te puis nani ameki kosala ngo alors tozongaki koexplike bango baye kocomprendre bi toza bacongolais biso nyonso donc toyebani moto nyonso to aza congolais ayebi ndeko ne congolais donc toyebani alors tant toexplike bango babi problème esete toza ambassadeur abi naza un homme de parole ntango nalobaki na kokota yango donc nakoti yango mpe résultat ekozoma alors résultat eza lelo président elombe na délégation mobimba na ambassadeur na biso ye moko bazokatisa Brazzaville mpona 16h juste bakozala déjà na Point Noir na dernier vol avion ya suka bakozala déjà na Point Noir encore tozela yango mokolo nini encore soki tokozela yango soki nzambe asungi biso entre mercredi ou jeudi kore kozala déjà donc na réunion ya lelo bandeko baya tosolola oyo toganye eza première phase balobaka oui oyo eza ebande ya motu ya lisusu ezali parce que ndeko tanga koya eza te nakoya nakokende ne cimetière non donc eza ke koya nakokende kotia ye na morgue nakoorganize baobsèque nyonso ndenge kaka
ba disposition nyonso déjà ya côté na morgue tout est-ce que déjà c'est ça parce que tout risque que yeboye tout comme tu côté tabana ce qui te lobby to banda ko dévoiler nyonso awa réunion à lelo utilité na ngoza je crois que vous avez utilité mon côté alors bande ko nyonso o bazana besoin de ba organisation et c'est ça bato bazomelela bazosalela ndenge nini bato bazobongisela ndenge nini bato milulu ezobongamela ndenge nini tobengi bacomédien baartiste comédien nyonso baya tokutana lelo na pokwa na flat les amis du théâtre pas major bisabi zolo ke tozokoka kotika koremercie ye te kopesa biso place na ye mpona tosololaka mpona tolobelaka milulu concernant ndeko na biso na minute oyo biso tozosolola awa eza na bandeko mosusu baza déjà na morgue mpona ndeko na biso tanya lelo nde bazokunda ye alors il faut tokabwana eza normal bango nyonso mibale baza ya biso tokabwani bamisusu bake morgue biso toye awa mpona totika badélégation oyo ezokende. Oui, est-ce que vous avez réaffirmé encore que délégation mobimba ezokende ya kata comité to président bakende ye moko nakoyebisa eloko moko nazosepela kotravaille ndenge tozotravaille na silence namonaka on dirait fruit ya silence epesaka surprise moko ya bien vraiment eloko wana tolobaki yango dès le début tozosepela mingi kotravaille na silence président elombe ata soki akeye moko aotravaille en collaboration na biso donc eza liso na biso ata soki bake mibale misato bato wana nyonso toza na bango elongo donc biso toadoptaki fruit ya silence tolobaki tokotravaille na silence jusqu'à la fin surprise eza mingi mais tomona bamatanga esalama nango mais nazomona façon ya organisation oyo nazomona presque moi génération moko boye ya bino quand vous impliqué mais ba génération mosusu oyo ya bano mosusu baenda omona bango vraiment te eloko motivation yango eza di en quoi génération ya kala d'abord nde moto osala basika biso tozwaka bamama mabele bamodele mpona biso bamama bomengo mes condoléances mama bomengo aotangokomisa petit frère na ye mama on est de cœur avec vous toza vraiment ensemble na yo tokanisaki matanga eza ana kinshasa mais non akufela ye na poto courage maman ekoleka donc na génération ya lelo na génération ya kala toza eloko bakoki mpe kosimplike na kopesa contribution na bango bato nyonso te oyo bacontribue nde baza awa soki tolobi ke bato nyonso baya awa soki bandeko bateka te tokangi bastand na bango c'est ça. Ok, merci. Tu as un mot d'un artiste à diaspora, hein? Ah oui, oui. Est-ce que ça s'appelle le coup? De Boussala. Binomoko moko bino sali yango est-ce que batu ya diaspora non na lobi te biso moko na lobi toza na bandeko tozaki na assistance ça bachema moko toza na ba ya Jano Binan achema boko na kati toza na batu na implication diaspora pe bache donc bazé belé au bache maboko oui ba diaspora bazali au ba contribuer c'est vrai que ça na ba misusu ba contribuer mais ça normal pour ba yebi ke kamona ici bamisusu bacontribue mpo koreya mpo même biso bato tocontribue mpo koreya tokocontribue lisusu mpo tokonda ndeko eza likambo eye naoki bokende mpe pa paster walesa leo apesa bino $100 na transport ya $30 wana terrain na nga te terrain wana eza yanga moyebi yango quand même bapesa bino $100 paster walesa na $30 ya transport terrain wana eza yanga te mpo babiki baboyaki kokotisa bino na biro bokutana na ye eloko moko miraki yango na likambo ebembe bakunda yango moto moko te na kati ya famille makambo ekoyelaka biso eza na bandeko mosusu batiaka 20 000 francs olongole ndeko te mpo atie 20 000 francs donc moto oyo atie loboko na ye na kitunga merci pasteur walesa na contribution na yo c'est-à-dire ye atie mais eza mpe na bacomédien mosusu batie te mosusu balobi kutu na otia te ti na suka donc elingi elobake ndeko ntango asimbami papa ntango asimbami mutu ntango asimbami aza oblige kotiaka $10 te mpo tobenga yango matanga bakunda yango mutu moko te lisanga nde papa nazwaka kaka mwa fourmi ya moke natia na liso ekota esala ndeni voilà je pense que couche nyonso toute tendance confondue ya bakouche nyonso
bozo ko contacter bango pour la contribution. Tozo simba mutu nyonso totika mutu te. Tozo kota na ba bureau nyonso. Donc vraiment bo fongolela biso mitema to continuer ko kota poto kulanda biso. To pesa ye matanga moko to lelaye. To pesa ba dernier hommage moko digne de son nom en fait. Donc to pesa ye penza hommage moko ya suka. Alors to ko continuer pe tozo interpeller pe bande ko na biso ya Esperande Bobi, bande ko na biso ya Libanda. Mélodie ngana na épinglé lisusu na lobaki yango na bakisi kusuko balelo bande ko baza Libanda nde bayebi importance ya mélodie parce que bino nde bojoua mingi na mélodie. Alors ceux qui lelo boko continuer ko lobaki non tozo zela to contribuer mso alobi ke na contribuer te ça passe. Donc nzamba toucher mitema na bino na bolingo bozala nango déjà bo contribuer pour na ndeko na bino et que ça la bien ça ebele libanda et nayebi ke bozozela corps eya pour bo contribuer donc voilà. Mais lokozo comme ça na fwa na loba yango bana makamtango ebandi. Tout le monde a batia comédien coûte peut-être yo bakufaka awa tout le monde a implication surtout il y a maman Denis Nyakero, tout le monde a implication, il y a maman Olive. Mais qu'est-ce qui se passe tout le monde a implication vraiment exatée. Tout le monde comprend des titres. Est-ce que vous beaucoup pour vous le implication en exatée? Maman Olive Lembe, azalaka maman oyo aponaka kutu que non comédien boye, pour azalaka boye, to po aye boye aponaka te. Maman Denis Nyakero azana nin fondation na épée. Je ne sais pas, je ne pense pas que à vendre, à croiser ma beaucoup. Non, tout le banane te que s'impliquer pour non te commis, te conduit. Peut-être que dans nous, vous allez pas te faire bango, peut-être. Naïbi ce que tu préféré que travailler na Guinée, na silence. Tant au fruit et nous étions au bota mouma, tu vois Sabino, maman aïe. Écoute qu'on y a la bango et bunga na. Pourquoi vous travaillez na silence? Et là on est bon bomba. Autre matin on se trouve et qui oh pourquoi bino bozo ngari dans la silence? Qu'est-ce qui se passe? Ozomo na te que silence tozo que les ya pourquoi bino bolinga kama ke? Mais presque on a trouvé qu'est-ce qui se passe? Mais bino yé boza na biso bozo travailler na biso bozo la na biso. Mais voilà na silence on a tozo que les kitoko. Est-ce que toke mabe? To la kaki ke corps ya melodie ko ya. Yango te to yebi chikotika ba délégation toke. Ma belle to lobe loko esalimate mais to to lobe loko ne salimi au monde te que to que c'est mieux de travailler en ngai ba koko na bando ibisanga to mama na ngade ibisanga na mukili esengeli fungola matoyi na yo ataiza na otikuna mais munoko na ochango kadi c'est mieux muto ayoka mingi a réfléchir ça mingi mais muto lobara mingi abosa na sala bambe ba pedi nde bambe ba obino bolinga bosalisa oh tozo permettre tozo souhaiter te ekoma presque ça doit être vérité vérité ezali que ndeko Mélodie akufaki na point noir famille ya ndeko Mélodie esengaki biso nzoto ya ndeko eya to s'impliquer to sali yango to beti ba porte na bandeko basi ba yanoli biso corps ya ndeko ba délégation ezokende po ezwa entre mercredi ou jeudi soki nzamba suli biso corps ya Mélodie tozonga awa tozwa tozela sikoyo tokende totia na morgue après tokoyeba makambo na mosusu ekoyasi nalobi mwa mingi te mais namoni absence à présent masumu nde mutu ezali vraiment remarqué bo travailler mikala mona président elombe na oxygène mais namona kaka ta NTPC président masumu aza na biso elombe biso toza alite parce que aza na voyage biso toza ba corporation nyonso ya ba comédien biso tozo représenter biso président masumu c'est chaque jour qui a bien lobi tozaki na dernière réunion pour na to silisa na délégation ezokende tosalaki na elongo na lisolo président masumu na uta koloba en intervention na salaki réunion moko tozala na ona président elombe pour to bongisa ba montagne ski basengi biso awa kaka wana nde président masumu abenga biso bosisi réunion eleki ndenge ni to expliquer à lobby bosilicité ndeko moko na minute o ndeko ndeka force akoina victoire soki ezaki président masumu te tobonga to ebate ke président d'État force akoina victoire donc ngelo ba ke tozo travailler en collaboration biso c'est comme ma d'État force ça sur un niveau ni pas to kaka koyaki a commis bien a hospitalisé non aussi a bimaki déjà oui les gens qui disent que c'est malade
rechute ya ma poisson ka wana comment na sala non médecin te ngai ko na zaka munga pate na ko ngai biso mission na biso ezaki ko so ndeko na biso ko koti hôpital tango ba réanimer ye na lisungi ya Nzambe c'est vrai ka mandako yeba swelo mais na lisungi ya Nzambe ala muki a reconnaître biso nyonso to ebisi président so ninga na moi mingi to ba so bouger via na lingi banongolanga oyo na vanda na mela mai. Donc pour la biso déjà, nous avons assez à cette intervention. Le reste c'est ma famille. Message moko pour batono sur mona ki kamade ta force. Ba regretter que biso ba pele belé. Pesa message mona monde entier to landa yo. État de santé à Delta Force un municipal pour la conclusion de Tika. On a repris ça état de santé à Delta Force, na kosenga beaucoup na HJ. Beaucoup de médecins à HJ. Il y a Delta Force, il y a l'état de santé à Delta Force. Mais pour nous, Delta Force a commis bien à Zanandapsi. Batba retenir pour na interview tout ça lelo na Batba retenir que tous c'est l'accord il y a Mélodie et ya et Soya effectivement ndenge to baki et Soya bato on a ba contribuer ba s'impliquer ba continuer to tambola pe to triompher na nzoto ya développement so tant to robetela ye mabo surtout to yamba mwana na biso Mélodie atiki tanga koya to yamba ye voilà et donc on va te retenir ya voilà ce qui non au contribuer ndeko ningi sa poche maman ningi sa songa liputa ezala yom total ki Mélodie osepela kana musala Mélodie ando salela soko le bio contribuer pe ça mabete tozo linga pena ko lobate ke bo pesa parce que ça sonne très mal mais mon tout oya se sentir touché et ça fait problème. Merci. Tozali awa na bichi ngobila toye juste pour na départ ya président Elombe Sukari azali accompagné na délégation oyo ya bureau et toite ko so na Queen Mother sikoyo naza na Mama Lomboto tomoni na kati ya ba liste oyo ba pesi mais tout le combat ba président mutusu matin hein je salue la présence de CG bonjour, c'est Jaïa, Baba, c'est Jaïa, oh, c'est Jaïa raté. Félicitations, félicitations, CG. Oh, ça, Moussa Vitoko, non, félicité au CG. Yatania. Oui, oui. Je viens de là. Ouais. Et qui déjà? Pardon? Et qui d'ailleurs, Nicolas, il marche déjà quand même pour s'incliner. Alors que je veux venir ici rapidement. Des documents que le président Lomé doit signer avant de traverser. Déjà, le document qui est aussi en bon déjà, le canot pour s'adresser, que ce soit avec le gouverneur, que ce soit il y a Anna, il y a Beach Awawa, il y a Port Tona, il y a Port Ekoya, l'artiste, la présence, il y a l'artiste. Journaliste, fanatique pour c'est un milieu stratégique pour quand même l'autorisation de permission la pose à la masse, tout ça pour toujours signaler la sécurité, tout ça. Vous voyez déjà que nous la présence à l'artiste comédien, fanatique, Bino, surtout la Bino, va déranger que les a tous les cas on a parlé, moi je reste. Le président va signer vous êtes le CG de la est-ce que, dites-moi, il y a des avancées? À propos, il y a ma camion. On va le déjà. Non, parce que nous avons fait un grand pas pour notre patrimoine. D'abord, je dis bravo à tous les artistes dans l'ensemble, en particulier ceux qui ont contribué. Voilà, qui ont contribué, y compris l'implication, il y a ambassadeur Nabiso, extraordinaire pour nous potentiel, son excellence Christian Koumoungo, donc tout ça. Donc c'est ça. Donc avancer, surtout comme déjà qui est la délégation. C'est-à-dire que Makambo déjà, mais au moins que tu traînes à Makambo Mingi au Sala. Par exemple.
entre autres, on les alliés, les alliés, maintenant, c'est le corps. La première phase, c'est un rapatriement. Et quand il faut y aller dans mort, maintenant qu'on préparer pour le papier, moyen pour ça l'enterrement. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on a déjà première phase, phase de la du 15 dans la pointe noire, là, délégation les artistes, il y a Point Noir. C'est obligé pour venir quand même recevoir des délégations pour la Kinshasa. On a ramassé ça là. Là, ce sont des. Moi, je vais vous dire que Tongo. On a Bayawa. Lorsque l'ambassadeur viendra, on va échanger aussi. Donc tout ça, on va à Sungi et Mwandam pour savoir dire aussi merci. Quand tu vas venir à Bango, c'est pas facile. Je félicite ces dames. Omar peut avoir à quelques mètres, il arrive parce qu'il fait partie aussi de il y a un comité. Ah oui, il y a un comité. Omar, il y a on a évité de aller à la famille ou quoi? Parce qu'on est pour les oh Jésus! Eh, parce que ça va passeport. Ouais, côté à passeport. Oh, ils ont été vus. Bon, il a un et au moins, on attend. Oh, on a mon passeport. Comment est-ce que quand le même voyage, il y a un point nord au Mar? Donc, c'est un peu ça. Donc, ma artiste, ma tante, au nom du comité OP, nous présentons nos condoléances. Famille biologique à Tane. Vient de là. Malgré Bino, il y a vos bandits. Artiste, vous êtes. Artiste, vous êtes. Nous sommes artistes, mais vous êtes artiste, vous êtes. C'est terrible. Il faut retenir que dans des trucs pareils, les activités aussi jouent. Ce qui est primordial, c'est ce qui est primordial. Que la présence, il y a une grève. Non, là, ce n'est pas primordial. C'est ce que je disais aussi à la famille. Ce qui est primordial, c'est qu'il y a soit en tête. Là, ce sont des accessoires. Donc, on est dans le polémique. Moi, je suis en train de dire ce qui vit ailleurs. Ce qui a été pété. Ce qui a été naïf, c'est Cataleya. On va pas go saper que c'est à Katiko. Voilà, tu as Coco déjà. On va pas saler que c'est à Katiko. Voilà, c'est question de Raponayo. Tu as toujours beaucoup d'anga. Nami Koloba, mes condoléances, il y a tous les deux côtés. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fini balai. Voilà, question de Ngezabou. Tout le monde a à chaque fois que je suis à Matanga, a un TPC de travail. À part JP Massamba, dans le Abisso. Les Amalobananga, pardon. Question dans les abus. Au travail, Camille n'a pas à un TPC. Les lots au travail uniquement, n'a pas maman, des garçons salés, des papas. Nakati il y a bateau au travail, parce que n'a pas un TPC, la plupart des bateaux au travail, n'a pas Matanga, basé en assurance maladie. La carte, merci beaucoup. Lorsque nous avons Diana à Tigaïbiso, dans le comité, on avait Omari, on avait Gesho, on avait Marina, on avait Fatou Kayembe, on avait Belvi, on avait également Pasteur Patron. Hein? Pasteur Patron. Serge Mwembo, Pasteur Patron. Cette fois-ci, on fait toujours rotation. Cette fois-ci, on travaille dans le décor. Pour être membre du comité d'organisation, vous avez un matangate. On a fait plus d'autres associations pour un matangate. Pour le bien-être de l'artiste, c'est dépendre de ses droits, tout ça. Mais le coup, Nzambe, à Salayiwa, tu recoupes, et aujourd'hui, les camarades, pour être dans la comité d'organisation, il y a l'organisation Mansongolo. Et c'est une carte d'assurance. Pour montrer sa bonne foi, disponibiliser pour la corporation et c'est une carte d'assurance. Il y a une importance. C'est ça la question que chaque fois. Dans le restaurant mingi na tout mais le quoi la mona tout parce que na moni ça lié na matanga oui na matanga oui puis que un TPC pays bien au banda kala ils doivent travailler dans secrétariat on est au travail mais tout le monde un grand changement par rapport au tango
Yokoti au commis secrétaire général et parce que mon changement makambo presque on que na ba registre ba information tout soit facilement yebisa biso tango yokota ko remaka ki nini oyo esala que o changer pour le loyo makambo so bo sala organiser en récite. C'est parce que je suis bien coaché pour Abakulutu entre autres le président Massou le président Elombe. Donc lui vraiment habite j'étais ici. Donc, il y a une passation de pouvoir qui faut que les gens aient glissement. Oh. Oui, vis-à-vis auparavant, glissement, c'est là qu'il y a. On a fait un vote, on a levé les gens à applaudir. Le président Lomba là, je suis là, j'ai des documents. J'ai ça le document il y a salle à corriger ça parce que moi lobby c'est parce que je suis bien coaché entre par président et Lombe pour hasard qui déjà avec la réalité à secrétariat tout ça peut-être que c'est kaka moi jeunesse moi jeunesse moi ni donc c'est ça va plutôt le voir toujours ça là toujours qu'il ne nous faut préparer relève peut-être moi qui là dans les ans moi ma casse peut-être kaka moi dose wanande je permettre que vous allez avoir mais côté bien coaché par le président Elombe. Merci beaucoup. Si on a zappé modèle nangaya modèle OK ça va tout zougla kambo bien modèle même à la prochaine moi lomboto oui, ça télévision. Surtout que ces boîtes, parce que tout ça qu'on a posé les soumis. Parce que tout ça déjà un pas. Papa est belé tikali. Parce que quand on regarde, il faut te louer corbière. Te louer comme ma Baptiste. Il faut te accompagner Bembetine à mort. Aux hommes, on est bon. C'est qu'est-ce auto candidat qui va comédien nyonso bato nyonso ba soutenir biso auto candidat ngwana ligne ngwana loboko to finango président délégation ezokende de paya encore c'est qu'est-ce etikali polele toza posaka lisulu. OK bata diaspora bazolanda est-ce que vous avez un message pour opesa maman pour na biso pas singa biso ko ba lobela biso baoluka batinda message epa baoka yango wana basoutenir biso po toyeba kokunda collègue na biso leki na biso ndeko na biso mwana kasi na bango batindela mpe biso enveloppe po tokunda po tomona bango basula. Merci. Malheureusement, au moins on a su on a Belgique. Les artistes et comédiens. Manchan Bololé, Kobanda Makambo et Bandi. Na nde tokomi lelo yo ya to 2 semaines déjà encore ya moninga na biso mélodie lelo yo toza 2 semaines déjà 2 semaines oui 2 semaines déjà ah OK ça va mais toutefois lelo toza pour na botika délégation qui est Brazzaville nous ba 2 semaines ndambo tembo okombe il y a des gens qui ont une question pour la wana penza défaut ya ba président na comprendre te bango loko ba yebi ki baza na ba soutien ba président vraiment moi ils ont ba terme so ba pesa pimbo to ba président mingi to tema bazaka ka ba président ezokende ka bango moni bosala mais bozo tambongo te ba président obikele mo boka msanga bozwa ka penza bokota na ba bureau solo mais comme sanga pourquoi botaka ba mbongo te bofungola na mutema ba président na biso ba leader bofungola na mutema ba moni pe président azimbongo atie
tolingi ba couverture wana te omoni e moko mira kiamfu tolingi e mo ba couverture wana te ko bombaka ba président non likambo bobo tambongo po to tanga ba kombo na bino petro si bo tambongo pe et puis ça va te courir tout comme que président Kinganda te c'est bien mais sur la moni président de Londres tu comprends asana na chisa ta la poto tina yena mosi na ye nani il fait pas la tine Michel Likambunde tenga kotangela nga bakomba bato bat il pas motika zo image mbongo il faut na ba chroniqueur ba ya pe ba pesa mbongo ba konja ba site ba pesa ba site bazotia mbongo te ba chena biso Kinshasa awa na comprendre bazotia mbongo te et pourtant mélodie les quand ba chaîne be donc ba président na biso na bino bakonza ba site yo kutu na longo na nuyo mira opesa soto sisi yete ya pesa kite apesite ka mese Bruno apesa $100 wana Bruno ye moko na site na ye ye moko na site na ye maman se plaint dans la vérité Mouto par exemple compte artiste comédien. Azad DG à chaîne mais chaîne ina ne bandi ba makambo ate ko ate ko enatia kina ya c'est pas ma bon makasi les amis bon famille yo moni na laisse na job papa nde tozomona nde baolenga artiste comme biso awa nous tapons au portugais lobby eza vraiment bien dit ça est découragé biso na ndeni bitch na biso moko tokota problème bazo compliquer biso ba compliquer bino pourquoi ba compliquer biso tokota tufuta mbona eza na sens na mboka na biso moko toza négligé vraiment yango tozoloba bapipe misu tokenda même na bakongo brazzaville tokendaka kenda totambolaka tozalaka ma honoré mais na mboka na biso moko toza négligé comment c'est déplorable vraiment mawa bonjour papa merci par rapport à l'application surtout pour le rapatriement corps. Un mot par rapport surtout à l'application pour le eza devoir na nga na s'impliquer d'abord mélodie aza libération osengi bakunda yawa tozokende na elobe cotisation bosalaki na mwa ndambo biso tokopesa na ndambo conseil okopesa toye na port awa mosa totike bino port po bino bozwa charge oza lokunde malamu vraiment en tant que bacomédien papa tokolemba te koyebisa yo toyebisi bino merci parce que ntango oyoki kaka bolobi tokolala te tokota likambo malgré bango na bayemba ndimisa moke moke olobi nga naza comme des parents nako respecter parole na nga ntina so merci ok merci tout le monde attend toya encore excellence nous voulons arracher une photo de une photo de famille. Les artistes venant. Les artistes venez. Les artistes, hein. Les artistes, les photos. Qui prend la photo? Merci à l'ambassadeur extraordinaire, plénipotentiaire, histoire pour nous. Donc, et puis l'artiste est né ensemble. Voilà, on avait écrit la lettre à réagir. C'est comme ça fonctionne l'institution. Donc, commis, papa, allez. Tout ça, il y a moins le canard propre avec dignité. Voilà, ça. Merci. Merci Nabino Presse. Kalatoye Baka Presse a tambola l'artiste. Depuis Mélodie à Kofi, c'est vrai que moi, titre à moi les Alaka, mais quand même, message Jesus à la véhiculer.
vraiment artiste atambola toujours na journaliste na presse. Donc vraiment merci na bino pe bobandai na biso tozo acheminer na biso et tozo ndima ke boza na biso tina suka. Tosenga la bino pe to la mélodie na limemia na kimia nyonso pe na respect. Kolongwa biso awawa lokola yaki mbango ya délégation o batikali mbango ozopela matanga ya batania depuis que soki tolandi signature soki toba te na retour toassiste mpe famille partager na bango donc on remercie Yazano Bina, merci beaucoup assistance, merci beaucoup Willy Bonito, merci Pasteur Walesa, merci beaucoup. Voilà. Et puis merci beaucoup à son excellence Néron Mbungu, Fumabanga Moyo. Et puis on attend honorable Christelle Wanga, le général Dodo Chinyama, Blandine Kaja. Donc merci beaucoup. Totikali esilité. Soki corps eyé. Ekosenga toyamba yango, tokende enterrement. Voilà. Merci bon, jusque-là, Congo ya rapatrier corps, et c'est comme le coquille, voilà, président Lombakei, à qui sont voilà, c'est comme Bitumba, oh, et Tikali ya Makasi, et ça encore Ezoya, Tozo Tiangona mort, le cinquantenaire, et c'est comme Tozo Banande Bitumba, pour l'enterrement ya Makasi sous Boleka. Donc, Bolemba bisoté, Bolemba bisoté, la continue biso ya Mboka, Boloba Liloba Moko pour na biso, Boloba vraiment Liloba Moko pour na biso, et ça biso malam, ya Janobina, merci beaucoup, mais Bolemba bisoté, Botoko ya Lissou, et Taka Mounene ya Makasi. Mais boleli na maman pour te maman Denise maman oyo na bainternet batalaka bainternet balekaka te bazomona baoya bango baza bamama oyo alali kuna aza mwasi lokola bango baotika te aza mpe mwana aza leki donc aza mwasi donc baotika te baoya donc aza artiste ya Congo aza nyonso mpona bango baoya donc nde tozosala tozobenga mpe bango bayebi mai moye totanga bakombo eza te mpo bamama na biso bayebi voilà c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yazano Bina. Ouais, touti komona awa ndenge président na biso elombe bazo katisana papa Christophe Muzungu oyo azali ambassadeur ya biso ba Congolais na Brazzaville. Chose dit, chose faite, tobaki ekosimba esi esimbi. Le problème est que tozaka na besoin ya lisungi et ebele ipana bipai po bitumba auto train nango ka baninga balobi exactement encore koya awa il faut tout kundaye il faut tout na place na ye en tout cas lisungi ou ta partout ma fille Fanny Katale yazana toujours fille à chochocho tozolo ba toujours tozana posta il y a lisungi et il y a ebele de partout et il y a ebele pour que de qu'on a biso akundama na on est en tout cas Fanny Katalea azana toujours fille à chochocho à rebalancer les bino ba image bon mona ndenge tozolo de la toujours parce que on n'a pas le choix ça pour ça bon et ça la biso bien là je salue maman Afi Milandu na papa Audace Milandu en tout cas que Dieu vous bénisse ba tout boya botia loboko na katia likambo et ça biso bien makasi donc toujours continuer toujours bon mon accord et boya caractère voilà. Merci d'abonner à Florana de Orcas TV. Rosé le top, il n'est qu'à allô?
Non, nalinga letenga moko komsela tonalité. Oh non, natika naturel. Bachanga te, na force te za donanga. En tout cas, nzamba pambola bino parce que bato balobaki bolingo ezate bolingo ezali biso moko d'abord tosalaki nanu impact to contribuer ya makasi après toyekoremercie susu papa Christophe Muzungu notre ambassadeur oyo asali susu pa monene mpona biso vraiment bandeko na biso message mingi eza na bafanatique oyo bobande kolinga mélodie lelo mélodie atie motu na se bokanisa ye ata na bolamu moko asalaki asepelisaki bino botalaki ye na baoyo abandaki kobwaka bino vraiment tozosenga boya bopusana pembeni na biso botala mwana o Mélodie atiki mwana ya 8 ans botala boyoka mawa soki bokosunga mwana wana ekozala malamu mingi vraiment mingi ya kolobeza te déjà bino mo bosi bomoni banda tobandaki tozokoba tokokoma kimia kaka soki tokundi nzoto ya ndeko na biso donc tozanan Pardon. Ouais, touti komona awa ndenge président na biso elombe bazo katisana papa Christophe Muzungu oyo azali ambassadeur ya biso ba Congolais na Brazzaville. Chose dit, chose faite, tobaki ekosimba esi esimbi le problème est que tozaka na besoin ya lisungi ya ebele ipana bipaiko bituma auto train nango ka baninga balobi exactement encore koya awa il faut tout kunda il faut tout na place na ye en tout cas lisungi euta partout ma fille Fanny Katale yazana toujours fille à chochocho tozolo ba toujours toza na posta il y a lisungi et ya ebele de partout et ya ebele pour que ndeko na biso akundama na on est en tout cas Fanny Katale ya azana toujours fille à chochocho à rebalancer bino ba image bon mona ndenge tozolo bela toujours parce que on n'a pas le choix toza poster ya mbongo et ça la biso bien là je salue maman Afi Milandu na papa Audace Milandu en tout cas que Dieu vous bénisse tout boya botia lobobo na kati ya likambo et ça biso bien makasi donc tozo continuer toujours bon mon accord et boya kala voilà